na bato baonyokama me ya za na lese esanga siko pasi siko nayebi te kibokonzi yango ya yo eza na position nini to okoma mokonzi ndenge nini po population zonyokama yo oza na ya maye oto motema esuki biso tindo moni tozi mabaya totie likolo po tokokende su epa ya nani gouverneur ye moko aya pena boye atala pena manye na misu na ye amonango pena na misu na ye amata likolo akita bokumasa ye ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Message ni ko lancer na bango soit batuka ya mitema malamu o nzamba pesa makoki so basangani pe bandimba longolelo ko oyo bako sala ngo message ni ko zani modèle wana message na ngezaka baza mitema malamu po biso tozoya a pona ko luka po se to vandi pe na banda ku ba famille vivre te baza mitema malamu ba ko longola fulu oyo po tant tozoya awa po santé na biso ezala bien po ba solo oyo détruire biso ba député oya lukunga baza mutema malamu baya kosela biso soki baye kolongola biso en tout cas ekozala esengo mingi mpona biso mpe mpona bango. Merci beaucoup mama doki mama lobi esengo na bango ezalaki fulu oyo balongola en tout cas fulu yango esali mwa somo bato nyonso bazoleka kokanga bazolo esali pena bien pena mingi te siko bato kuso baoleka baokanga bazolo bo bato bao bandoteka banda 8h30 tom suti 18h vivre ndeni bato wana so basalika un mois typhoïde so elingi michopo mbongo mpe eza te ntango okiopital be moto akufi ezosala bien te na mboka ezosala bien te na bafamille yango basengi na gouvernement mboka na biso etalela bango likambo o merci beaucoup wana tootika mokero wa kading mpo tokende mpe na baplace masusu. On se retrouve juste après ba image qui bazo benga tokoleka pe bongo te photo yoka quand même ba doléance na bango photo yoka quand même ba plainte na bango. Bonjour papa. Bonjour Papa les blancs papa Chiré mais quand on sa mom ke commentaire parce que mingi on le bezate mato yoka miso e mona donc mais comme que ça commentaire par rapport au papa Bruno Balobi ba maman Christelle Balobi et si que ba maman na Hamsuku na Balobi pona makambo biso to fifre awa to baye te to lembi po toyebi te nde tolobaka boye soki bato wana oyo baodirige mboka bayokaka biso to bayokaka biso te po plusieurs émission esalami awa bainterview ya boye esalami awa me tomoni bayokaka biso te sikoyo eloko moko mabe tomonaka ndeti na Congo bakonzi na biso baza na motia mabe contre peuple po ndeti eloko ya boye meme soki liboso lupango oyo yafandaka ezala te me biso baotika biso tozala na basolo ya boye mpona bayebi ke biso oza banyama bana na posa na so mingi na baelection soki baganye baposte na bango toasuna utilité moko te omona donc ndeti fule oyo tolingaka so olobela yango te po soki olobeli yango lea bango bakoya na place balongola fulu me bango moprefere bato balongo oka eyeli bino so likambo mosusu omona bolobi bien fulu oyo ce n'est pas normal lea bango bakoya baloba bango mpe ce n'est pas normal mais na place balongola fulu bango bakokoma olongola nde bato yango ekoma opesa so pasi mpona kolobaka lobaka babiloko oyo koto bayaka balongolaka bino babongisi bino déjà place moko ofu bokende bon mais quand même toyoka peke baosala bino marché sika bon marché sika c'est bon mais toyebi bakonzi oyo nde tofivaka tofandi na Congo toyebi Congo ndenge evivaka soki bango basali eloko basala yango na mpona bango mais soki bamoni perkite bakalcule na bango te nde komaka ya population mais nde tozotala tozomona bakodekana bate mpe bakoloba tozosala mpona bino population mais lobi omona bakomobeta biso bagazi bakomolanda biso bambango awa mpona nini eloko biso tokosenga bango bakokokisa yango te mpo bango baa na baintere mosusu autrement na biso donc bakosala kaka bale contraire
na biso parce que bango babimaka na raison mais pourtant biso nde moto baoloba bakota biso kuna mais omona ntango ekoma tokota ekomi ya bagaz ekomi ya makelele ekomi bato bakufa eloko epesaka biso mpasi mingi yango wana po ndeti nde toyokaki bazorecense bato mpo bakota na zando nde barecense toyebi likambo nyonso nde mobili ayaki guverner ayaki alobela makambo ya zando oyo ntango tokomi na ntango ya recensement fo koyebisa bato ndenge na nzela basheni boye kende yabe na minute oyo papa mama atekaka na zandu milengelaki esesa recensement na yo mais recensement nde na ekendele ekende kaka marke oyoka kuna bagangi oyo babundi balembongo oyo boye toyebi te soki ndeti bino nde toolobela bino boye botuna nanu ye moko le gouve soki pena recensement oyo esama na zandu ayebi yango kolobe ekoma oyo nayebi recensement wana te bato bopesa recense bino na yango te ekoma bota suba makambo mosusu mais pourtant bato barecense baofuta ba 15 000 mpona recensement tala mbongo lokwa ya 15 000 mais bakoki kofuta yango mpona recensement mais lobe oyo akoma o toyebi makambo wana te bafuta bino 15 000 ya recensement bongo table baoteka na combien bon table eyebani toyokike bazoteka mais nga ndeti nga nayebi kaka recensement mais table wana ndenge oloba nayebi te so table baoteka na combien mais ndebo toyebi no zandu na esili te mais so siko bateki table siko toza na mboka nini po toyebi ke zandu na esili te siko yo zandu na esili te siko oteka table nini omoni te ke biloko yango tooloba oyo tolelaka na Congo yango wana basalaka biso kaka boye esika nzela wa malamu bino boko oyo population alingi bango bakendaka te bango bakendaka nzela oyo bango bamoni eza na baintere na bango nde basalani bakendaka yango monaka suka yango ekomo kreye batrouble mais na monoko baloba baatongela population mo eloko epesa so mpasi makasi na zandu oyo yango wana auparavant nano esengani nano borecense bato avo bobuka sikoyo na eza wana nombre de table eza na kati toyebi te parce que population oyo eza libanda eza ebele tellement par rapport à nombre de tables parce que toyebi ke place wana ezalaki bata pavillon 5 je crois bazalaki koteka babijou banini mais lelo baolo parce que ozandu momofa ekota kuna na kati nayebi te bofinela kuna ndeni comme si eza impossible miracle yango wana oyo babengaka miracle na Congo bango balingaka bapreparaka eloko te mais balingaka kaka mpo potana mpo lobi bato bakufa ndeti nde eza wana biso nde toyebaki zandu wana ezalaki na etage bongo te mais siko lelo espace oyo bango balobaki fo tokuka magasin basani po population sani akota mais siko asani kuta atongaki na se mais bango batongi yango baimmeuble donc na espace na biso ndeti bapetit commerçant oyo tokofanda po toteka tozomona yango te jusqu'à présent toyebi te miracle nini oyo bango bakosala soki tokoteka en l'air so mpe tokoteka ndenge nini na esprit toyeba pe te mais tozotalaka ndenge ekendeli totalaka mpo toloba tomona solution ya malungi ok papa sikoyo na nyonso wana message nini okolonse na gouvernement ya mboka na bino mpona marché na bino baotongela epuis message nini okolonse mosu mpe eza kaka gouvernement te oyebi kaka te tookende baélection badepute bazali bato mitema malamu mpe oyo nzambe apambola apesa makoki bazali message nini okoyoza nini okolonse neti na bato bongo mpona fulu oyo mpo mosu batikelaka kaka gouvernement te a badepute baoluka bavoi estce bakosangana leloko asalita makasi eza propriété po ezala defo bamama defa bino nyonso boza awa message nini okolonse lanse normal message mota ya 30 secondes bon message kaka nakolanse mpona ndeti mpona fulu oyo omoni premièrement fulu oyo eza bisika ebele oyo eluka fulu esika ebele ezali na baérosion eza nango ebele oyo bakotya fulu oyo mais nde baotika yango boye naomona kaka eza mauvaise foi po ndeti chaîne eleki emoni bato wana ya mawa oyo balingaka population bazala na posa na biso tobimisa bango badepute baya kotelela biso fulu oyo balongola yango mpona biso mpe torespire kitoko soki baza bato lokola biso baya koyede biso mpona fulu oyo soki bango moko bazalaka lezi na kosala musala mpona population baya koyede biso mpo ngai ne abesala nga mpasi mutu oyo aza honorable mokonzi na mboka me amona bato baonyokama me ye aza na lezi esala nga sikoyo mpasi sikoyo nayebi te kibokonzi yango ya yo eza na position nini to okoma mokonzi ndenge nini
pour population zone yo comme yo ça na kimia ndé faut la mal à l'aise pour so ba personne pour sur la population mais population zo sunga mate faut na ça mal à l'aise mais so ba ça ba à l'aise ya on mona ça biso moi passe mais voilà na kati ya batu mala on peut bazanga rater on va go sunga biso ba hotel la soli kamba fulo pour to vivre quand même à l'aise. OK, merci beaucoup papa Nanga en tout cas et papa pesi ba plante na e ba doléance na e par rapport à vie on va vivre na kati ya grand marché. To sengi la bino botune la biso ka gouv. Est-ce recensement o ayebi yango? Mutuna la biso ya mutuya yangwana. Recensement o ba salisa biso na zami. Azo reconnaître yango ke za recensement yene mutatindi basala recensement pour na batu nyonso ba libanda. OK, merci beaucoup et son excellence papa Nabiso et Jatini Ngobila. Donc il y a des questions pour Nayo et peuple Sengeli na réponse. Merci beaucoup. On se retrouve juste après. Yakolobizate, mingi yakolobizate. Ya biso yangoyo, oyo eza biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli. Forever grateful I'm counting my blessing, but when you are begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeli si to benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living, the komeleng is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyimisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo. Ouais, merci beaucoup et kaka na domaine tozanango ya ko sala mo moké découverte ya grand marché central ya ville à Kinshasa siko to komi na croisement des avenues Olela de l'école. Donc toza vraiment na croisement Olela de l'école. Et si ko wapi to ana immeuble Bonanza je crois bien ressortissant na Kinshasa ya Gombe bato bateka na zandu ba yebi immeuble Bonanza o tozali et si ko to komi to yemo muketo so la pena ba commerçant kana idéologie to kenango pona ko yeba marché central ba tongeli bango na vie o bazo vivre. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo Gelor. Papa Gelor to moni peut habiter aux commerçants et tout ça tout ça. Nous avons débrouillé to débrouiller. OK papa biso Gelor a débrouillé dans marché central. Et puis que ba tourner no wenda sika. Premièrement na wenda sika ba zo tongela bino et zo salo bien te. Maman ezo sala bien mais tout le monde a passé likolo a passé mbula so beta to tamula a passé. Na ba condition ya mabe santé médiocre tilelo. Changement exact. Partout fou le tendu partout ba maya tinyet boy. Banyezo coulé bato mweba kote la biso exact. Toute la condition de difficulté ya passé koleka. Na niveau surtout to ebite Jatini. Osiste azawapi. Kini bopeta lo baka bena kati ya lopango na yo bien na parabala nyos. Vu ya kita sana surtout ka salité. Bakoti bokonjango ka boye biso peuple to vota bango. Osiste to zawapi. Ba bien. Ba bien sloté. Oya ngesuki ya ngwana. Abo ngisamboka na yepo to za bien, to za ba élection. Ba préparer makambo élection. Tama ya nye yango. Kina seo tout ma yende to telema to za to tema baya likolo po to teka. Eta kota ka pe ayaka. Akota ti likolo akale lokote. Ayebi yango. OK, merci beaucoup et wana zaki papa Gelor ndapesi plante na ye par rapport à bisiko bazali. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga John. Papa John nous avons expérience combien d'années à Nazan? À Nazan à 8 ans quand moi mais ça nanga 8 ans. 8 ans, 8 semaines, 8 jours, et ça fait 8 mois, donc ça 8 ans. Bah année 8 donc ça déjà mbia kana na kata grand marché awa. Papa na biso mais comme que ko expliquer na biso pe ko lantsa bala na biso nyonso. Moi plaisir aux sala on bazo sala no grand marché oya sika. Non, eloko nanu na sepeli makasi na initiative ya chef de l'état. Ya pese merci. Na ndenga zo tongela biso zando ya sika. Wana côté wana na pese merci. Mais nazana moi inquiétude muke pona manye o bino moko nanu bomoni nanu oyo manye oyo bomoni yango bo vivre yango pena ngande na beti mabaya o soko tuni batu nyonso place o bayebi ngande na beti ba mabaya nyonso bozo mona na tia po batu bakila batambola likolo nango po liboso ezaka ya pamba batu bazonya ta manye na biso mo to za na moya ko osani aoteka te nde na zu initiative akobeta mabaya oyo ngama muto na beti pena ba mabaya po bakila basani batambola eloko ya mibale ngobila ye moko aya awa ngobila aya awa. Vous comprenez? Ngobila aye awa
ngobila aye awa toyebise papa tala biso likambo banda mata likolo na bito so likolo pena ezaka likolo ba général ezaka likolo ba président mata likolo wapi likolo immeuble ya bonanza oyo ayebisi biso totalise manière amati likolo akita baba ti lelo bukumesa sika koti aye awa toyebise papa tala biso likambo oyo tofutaka tike nanu 500 francs par jour toza combien na zandu bameso omoni ya minene wana ngana temake naza na 1 mètre nafutaka 500 o bameso ya minene nde baza na bafutaka 1500 ser betaka likili par jour mbongo ebimaka combien tokende na divers tokende na souciati solution ezwama nango te mais tozofuta mongo ya salubrité chaque jour toza na bapatante na biso tosomba mpo na marché central mais ti lelo bazozwela biso mpena solution ya manie oyo to motema esuki biso ntina omoni tozwi mabaya totie likolo mpo tokokende su epai ya nani gouverneur ye moko aya mpena boye atala mpena manie na misu na ye amonango mpena na misu na ye amata likolo akita bokumesa ye bakomanda oyo ya zandu bayebi makambo oyo administrateur ya zandu ayebi makambo oyo azoloba mais tokokende su epai ya nani bakozwela biso solito bato baza baindividu tomona na basite kuna soki kaka mai ya douche ebimika na balabala bazoya kosaisir lupango mais awa toza na bambula solution ezozama te kwana bango po bandi 8 ans esalaka kaka boye maintenant liloba no ekozala nini message nini okolance na gouvernement mboka na biso te tozoloba kaka biso toyaka kolela kaka epa bango baza wana mpo na biso basungaka biso temaka biso toza na pouvoir ya kokota na bandako na bango te mais à partir ya eloko bozosala nde mbela na biso esa nini ekoma na matoi na bango babongisela biso place osere na ngai babongisela biso place depuis ntongo nakoteka ata 30 000 te bakila nyonso bazoleka kaka koleka mpo baomona salite eza awa uswati mpo na mbongo nde ekomi mpasi na mboka tunaka bato nyonso baza awa chaque jour ngai nasimbaka pao ngai nde nabongisaka nzela mayo bato nyonso baza bayebi botuna bango me nafutaka tike ya leta nasalaka mpo biso nyonso tozala bien bayokela biso mawa tozoblige bango te me il faut bayeba penaka eza devoir na biso tozala mpe dans le bo mpo bango mpe kuna bazala bien kala te élection ezobanda tokovote bango batala ya biso makambo oyo ya salite ya zandu toloba kaka awa te seke soki otamboli zandu mobimba eza sale mais mbongo zandu ezobimisa mbongo combien par jour bayokela biso mawa bazwela biso solution ya salite ya zandu précisément na olela de l'école maya nien ok en tout cas eza mpasi mingi mpe eza mawa koyoka bandeko nde bazopesa badoléance na bango eza kitoko mingi te ndesi ndeko alobi ke baclient bakomi koleka ye mpona baoko kotelema te mpasi azotekela eza mpasi mpe eza mawa soki moyen kozala ndenge bazosala bamisala na kati kuna bakoki mpe kozwa soki kuna na kati esili babimi mpe libanda mpona komeka moke korehabilite esika oyo bandeko baza libanda ekosala malamu mingi koleka. Merci beaucoup ndeko et wana tozokontinue tozotika déjà olela de l'école mpona kokita moke ti tokesuka kuna na Prince Kasavubu. Merci beaucoup. Ninga kolobe zati otemeza temo misale monani ninga kolobe zati uti musika essentiel to komi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin kozeleki mingi internet donc na idéologie toza nango il y a découverte moke il y a grand marché central siko toza vraiment na galerie Kateli na ex-économat du peuple donc immeuble bozomono yango ne galerie Kateli oyo ezalaki ex-économat du peuple nde bisika toli tokota na kati po tokesola mpe mwa moke na bacommerçante oyo baza kuna mpona kaka idéologie ya makambo etali grand marché donc marché central tobenga zandu ya monene donc direction oyo naza eza direction babengaka plateau donc naza mpena na direction ya plateau nde nauti na direction de l'école sikoyo naza na direction ya plateau tokota sikoyo na galerie oyo mpona tomeka moke kosola na bandeko wana na
kopesa mbote nanga et pas ya papa Thierry Motopamba argent pire. Donc papa Thierry Motopamba argent pire, papa moko bien, papa moko social, ba biso za pour ça argent pire. Il y a ba faux pe exalara, il y a ba pirate pe comment, mais sur le original il y a argent pire. Nil par ayaka na kata immeuble oyo, il y a ex-économie du peuple et pas il y a papa Thierry Motopamba argent pire. Merci beaucoup wana toko transmission na kati. Donc maman na biso ye bon admitieli on na mutu déjà pour maman na ye pena nzambe nango. Et maman na biso kombo nani? Maman Anita Kabelo. Maman Anita Kabelo. Wow. Maman na biso so teka na direction ya plateau na immeuble oyo ex-économie du peuple. Maman Anita. Mais quand on bete biso mo lisolo muki à grand marché oyo parce que toyoka déjà que ba buki yango ba tourner no marché sika. Lisolo ngeza ndenge. Marché oyo Ngobila Yaka président de la République PCA Yaka. Ba buki yango balobaki na biso bakotonga déjà mission est conclure basotonga déjà siko soko tali wende etikali ka biloko mike po biso tozo c'est pe la mingi les jeunes pas toi mais ko balancer moi caméra muke na bité soko me ko benda moi muke pour que po abenda muke po biso kala mingi te tozo kota déjà ndenge yemoko gouverneur na biso Ngobila lobi alobaki ba mama bozela tan sekoki décembre biso tozo na biso na kati tozo c'est la yemoko ya ça la inauguration. Sera celle qui inauguration to koti na kati. Problème est. Ko ba place yango ba tekeli bino to ba pesi bino gratuit. Te ba place to yebite soki ko sala position ndengeni. Mais to yuki na zokuna balobi boya ko sa confinement. Confirmation. Ce qu'on confirmation on a baso senga bambong. Mais to yuki que il paraît ba OK déjà ça va confirmation et puis ba déjà to sali confirmation kuna 15 000 tozo pesa. Mais normalement na ndenge moko gouverneur na biso papa ya bana ebela lobaki biso to kota na biso fele po toza na makambo moko bango na Félix ba osala balobi nyonso eza na grâce boza bana mboka puisque babi o ba Nigérien bazokanga bisitete balobi biso to profiter omoni gratuité ya bana omonde na ekoteka na sana kimia pona nini bana ba otanga na gratuité biso pe na zandwa to kota na biso na gratuité pona ye en tout cas 5 sur 5 gratuité ezali. Maman n'a le big gratuité ezali donc on a yé 5 sur 5. En tout cas, mutazo pe sa vie na yé ndenge yango esengeli. En tout cas, ezali un grand plaisir maman. Merci beaucoup. Bonjour maman. Wow, maman le bi était azo banega na CCC mais alobi ya lo bana été. Merci beaucoup on a toko na kati pour que tout ça peut ba avis à batu misusu. Comme qui représenter sentiment na yo par rapport à Zando Munene bato tongela bino. Ah bon, tout c'est lango hein. Ya okane makambo tozela tokota na ndenge kimia na ndenge bien tokumisa nzambe pe tokumisa mokonzi ya mboka na gouverneur na biso. Maman Brigitte, est-ce que vous êtes sûr que na bato boza libanda o bino nso bokoka na kati kuna ou soit bato musu batika libanda tozo souhaiter que biso tokota po zande za la bien balabala tika la polele batia ba goudron bato ba lekani tokekota toteka bien. OK, merci beaucoup maman Brigitte. On a toujours évolué toujours kota na kati. Si tu commis vraiment la porte d'entrée, il y a ex-économa, si tu as banda ko sala sebo. Taba buda sebo tondo ko so mongonde awa, malgré tout et ça a sous-souté awa. Donc comment on ex-économa. Et oui, et si tu as peut-être ko so na ba commerçant mo muké par rapport à ya marché central. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Comment on a Jimmy Kaboulay. Papa Jimmy est au monde pe commerçant car il y a 4 grands marchés. Ouais, tout ça va commerçant, il y a marché, grand marché, mais tout ça en attendant. Attendant ça dans le ici là. OK, merci beaucoup. Depuis le temps que vous couvrir boye, bon qui ne peut qu'on soit ici. Oui, normalement on est à marché à Mounene et Mboka. Donc dès que chef de l'état le bas qui ceux qui nous salent ici bien, biso nyo surtout zo makuna. Mais anga na moni pe kitoko, bozo bata mambula, bozo bata mamoyi, mais pourquoi bo bimara bo ekuna? Bon apparemment aux alignés sur le marché pirate, marché solo les ali, marché central les Winzi Moko. Oui, ça la ville avec ça mon bimba. Donc nous sommes encore marché pour en attendant. Mais apparemment comme si bonino nyonso aboko kate kuna na kati. Oui, apparemment place kuna ba beza ba plus de 9000 places et kokabato. Ouais, kokabato. Bato ba commerce ba ça plus de 9000 té. Ba beza plus de 9000 places donc c'est que les 9000 places. Donc il y a des places à tout le monde donc to ki les solo bongo mais to la papa mokonzi. Asisa musala na kitoko ndenge mo azolandela mo. Merci beaucoup papa mais quand on complète mon mukeli solango ils ont ndenge ni ba place sango comme si bazo tekela bino
bamesa comme si bozoki efuta bafiche kuna nazo 15 000 nayebi te mekana koéclairci mpena likambo. Bon, apparemment lisolo wana ezalaki fuite moko lisolo wana eyaki ezalaki na bato moko ya badongolo misu nde toyokaki bango bazalaki accompagné na kombo ya gouverneur balobaki ye bato baosomba bafiche ba 15 000 soki ngozwa magasin 60 000 soki ngosomba mesa ya 1,5 mètre 15 000 ya kokomisa kombo bazwi mpe deja bambongo bato mosusu biso nde topesi te mpo tozalaki na mwa organisation na biso ya bato ya biju si topesa mbongo soki makambo nyonso ekomi prêt mais toyokaki bakangi toyoki kaka bakangi bamisusu bamisusu toyebi te soki bakimaki mais ezalaki lisolo vrai olobi wana. Maintenant sikoyo nde bazotongela bino marché yango nayebi te ezosala ndenge nini epuis liloba nini okoloba na gouvernement mboka na biso. Bon ndeti ngai occasion oyo nazwa yango mpena mingi te malgré balongoleli nga nazwa yango mingi te nga na kosenga kaka na bakonzi ya mboka batala mpena peuple makasi peuple ezosouffrir omoni zandu wana ebandaki kosangisa bacommune ebele bato bauta bakikole bazouta bapompage bazoya na marché central alors basilisa yango rapide bato bazonga bateka na kati ya zandu parce que peuple na biso toyaka na scène. C'est que naturellement attention muke ezosangisa bato ebele bauta tous les 24 communes voire même ntina baprovince mais basilisa yango rapide bato bazonga alors c'est-à-dire que bato mosusu baoteka te bafai na bandako. Oui bato ebele bazangi baplace mpo neti biso toza na marché pirata bateki baplace na ba $120 ba $115 bafuta par mois ba $15 so oza na mbongo wana te en plus koteka awa eza mpena ndenge ezali na zandu te parce que zandu yaki na baentrée ebele awa mpena bato ebele bayebi yango te elo tosengaka na gouvernement congolais basala mpena mosala bati kosala sambla fo mosala esalama po chef de l'état asepela papa gouverneur mbote nango wana continue sa boulot ça mpena mosala. Merci beaucoup papa, merci beaucoup et wana tozo continuer na biso mpona tomeka mpe moki kosola papa. Bonjour papa. Bonjour papa kombo nani? Kiaba original. Papa Kiaba original, waouh. Donc il sait que papa Kiaba ya teka biloko ya original. Donc babi argent pire à solo parce que pirate pesa hein. Donc nga bi ya original donc c'est que ça vraiment na biloko original. Et papa Kiaba mekana ko bete so mo mukeli solo ya marché bazotongela bino na bite so sala no ndeni. Bon, pour le marché oyo ya biso ya grand marché. Eloko ezopesa biso nde pasi po ezoumela trop. Biso bana kinto lingaka eloko oyo chef de l'état abimisi mwa eloko na ye mpo basalela biso eloko bato bazolandela makambo wana fo basala ndenge chef de l'état alingi me tokomomona bakomolembisa mosala biso mpe kote oyo tozofutela baplace ya bato tozofutela par mois tofutaka na ndenge tobima briskema kuna ekoma kosala biso pasi yango tozolinga ke mosala ekende rapide mpo biso tozonga tozwa mpe mwa malili ya place. Ah bon mpona temps oyo tozozela kaka position basilisela biso emplacement oyo tozozela mais pour le moment toza nano na charge ya économie du peuple oyo tozofutela awa makambo nyonso awa o awa bon tokoloba ndeti toilette publique oyo biso tolingi mpo mutu fo azala l'aise awa ezali toilette publique eza te mais toza na toilette na bango privé oyo tofutaka mbongo mais kuna toyebi ke babiloko wana nyonso ekozala mpo na biso peuple petit peuple azosouffrir na moment oyo mais toyebi te ndenge balobaki ke avant décembre mais ndenge tozokende déjà boye tomoni ke ti badécembre peut-être mosala yango ekokosila ndenge tozoyoka kaka na basoption yango eloko tozalaki nango mposa kaka toyebisa bato oyo bazosala mosala basalela biso service rapidement po petit peuple azala l'aise asepela mpe emplacement ya chef de l'état eloko asaleli biso. Ok, merci beaucoup papa. Maintenant sikoyo mutu na nge eza boye na bamarché pirate nde boza boye est-ce que bino nyonso moko baza libanda kuna bokoka na kati kuna to ndeni? Bon bato nyonso baza libanda mpe bazozela kaka détente ya placement ya kati po place wana bazosala eza stade eza monene mutu tu akolinga te ke azala libanda mpo
ezosala mpasi mbula soki ebandi awa ozoluka par reflet bato ekimi mais neti nga ana moni boza na bino bien boza kobatama mbula moi mais pourquoi mpo botikali na bino ka bon ape tokoki otikala mais réflexionnoka bien et puis botikala tozotala selon ndenge mboka ezokende so tomoni ke kuna ezowumela tokoki otikala na biso mpe awa mpo tomoni ke moto oyo aza na volonté ya koyamba biso na place na ye mpe apesi biso mwa kimia tozovanda tozoteka fin du mois topesi ye mwa eloko na ye toza à l'aise mais toyebi te oyo ya biso moko ya peuple kuna soki tokozala ndenge nini emplacement ekozala nango bien mais faut batiela biso mpe badirigeant oyo bakodirige biso mpo petit peuple mpe ase retrouver ya eloko kaka tokoki oloba yango wana mama. Okay, merci beaucoup papa original. Merci beaucoup wana ezalaki papa original nde ameki kopesela par rapport ya marché na bango mais namoni mpe papa abi na zongele mom sans micro d'accord merci beaucoup papa abi so tosisi tozongele mais sans micro tobi te kati nini nango toli tobeta en privé. Merci beaucoup wana tozosala toujours continuité na biso par rapport ya mosala oyo tozosala tozobalancer sikoyo tozaka nde tolobaki toza vraiment na kati ya immeuble. Oui donc mingi olobeza te napesi bambote ebele epai ya papa na ngai nalinga mingi mon papa que j'aime bien papa Thierry Motopamba argent pur babi ya ye pirate ezalaka te nyonso eza original nadora le papa que j'aime bien donc tokomi pene na millier na ye babi soko olingi argent pur à solo nulle part ailleurs chez papa Thierry Motopamba. Ah oui wana tozocontinue toujours kotambola mpona koyoka toujours avis ya bacommerçant na kati ya immeuble oyo. Ouais toye sikoyo epai ya la grande dame oyo azoteka maputa na ye pene super donc maputa kitoko naomona bamai awa la grande dame mpe amekopesela mwa moke par rapport à masolo yango. Bonjour maman. Bonjour madame. La grande dame komo nani? Komo nanga maman Bibiche Bilonda. Maman Bibiche Bilonda. Wow. Maman toyoki ki basali bino zando monene mais quand on éclaircir biso pena masolo ngo eza ndenge ne bolongwa parce que na monde abo boza ya kobata mambula boza ya kobata mamoyi bofai na bino à l'aise. Est-ce que bolongwa awa bokende kuna to masolo ngo eza na ndene? Merci pour la question. Tout d'abord pour na wenzo tozali oyo eza wenze basalela biso te. Wenzo eza biso moko to créer yango ton ba panza grand marché central. Telenga moi trop to luka place to su place oyoyo ezaki ex économie du peuple o ezalaka sebokala mutu muso asombaka ema sombaka ngo ezalaki ndenge wana biso toye to proposer aloba te azela sisa ba misala na ye ebongo to kokota biso toye to sali be fort to proposer to donc to supplier que moi trop ndandimaka to kotaka ezaka chantier wanjo bongisango malembe biso no bata super to côté awa to bitala bilamba na biso tellement za bilamba ya cher biloko lokumu to koki ko exposer ngo na ba par ci par là te po yango bongaka eza na place eza save place ya kitoko po eza bijutala kaka super wax holandais bilamba lokumu ya talo ya ba grande dame surtout faut aller à côté place ya Monique eza bien azokuta ota la fraîcheur avandi ne to linga to teka awa yango tokota na biso awa na kati ya économie du peuple kombo nango batia kali soki nini wana me nde tondima kovanda na biso awa mais est-ce que bolongwa bokende kuna place bazotongela bino bien botika na bino ba réflexionnaire bon pona normalement soki grand marché sili tozo obligé pe tokokende mais pe kozala po talaka super wax on est vlisco et koko tekama donc liputa lokumu surtout ya lokumu bama ya boy ata yo o za ba onde babenga nini village Molokai o za village Molokai ya super wax hollandais vlisco original bilamba poto neti boye ona eza boye combien comme sous maman mona musika za na posa talaka somba bon ba super wax hollandais toteka ngo $125 na ndenge na biso na katia mais moi lisolo pe lekana nango te moi lisolo elekana nango vraiment en tout cas parce que ça liputa cher liputa le kumu oui ya ba grande dame quand deux mozo lo bawana
surtout bamayo nde bamayi oyo vraiment ezosala classe babengaka ye biscuit tobenga yango baclassique oyo eza baclassique biscuit toza bamatungulu toza baalliance babiloko oyo nyonso tu ya original bavlisco donc bamayi mpenza ya vlisco ya poto produit vlisco eza ya deuxième choix te troisième choix c'est un produit original nulle part ailleurs chez Maman Bibiche Bilonda. Wow. Okuta liputa oyo eza liputa olati po nga moko mpe mokolo kolata liputa makasi tellement que osala biso surprise okoti nanu okoti kaka na système ya lundi mais nalati liputa te mais nalataka liputa makasi. Ça va déjà ou pour la tisaka liputa ça va déjà nde yango wana. Merci beaucoup maman, mais est-ce que bino nyonso boza ana bato baza na libanda kuna ba marché pirate bino nyonso bokoka kuna parce que noki kuna eza plus de 9000 places ozo luka bato tandis que bato boza libanda boza tellement ebele bamusu baotika la libanda to bamusu ba bino nyonso bokotaka na kati kuna. Bon par rapport ya nyonso tu wana ezo dépendre na administration ya Zando mais sauf que on peut déjà galerie non et ya le quoi mall grand marché ils ont des magasins des boutiques tout consort ezali donc ceux qui kuna place ekoki te na kati ya grand marché tu peux exploiter avec kaka lisusu ba réflexionner les binongo bien ça déjà ne baza sous travaux bazo sa misala bazo sala donc maintenant place ba kuna na kati na marché wana ba mesa na bazo tekela bino to bozwa gratuit. Bon biso tozali batu ya biso ba maman ya pavillon 2 oyo ekenda kombo ba pavillon 2 batekaka super wax sur la neve Vlisco donc tozo obligé to kota kaka kuna kati ya pavillon 2 na biso koyeba na kana kati kuna gratuit. Bon là je ne sais pas encore mais il faut te foutre quand même quelque chose pour esenga boina mais je ne pense pas vraiment trop mais tozo zela to rejoindre la information sur ndenge au côté là kuna. Merci beaucoup maman bébé, merci beaucoup, bye. Ok, merci beaucoup et voilà, je pense que aussi si nabiso nakata immeuble ex-économie du peuple c'est beau. Tokomo bima déjà pour que epé na endroit monsieur donc tozo chité déjà et tokomo bima boye donc sous na site monsieur pour que to meka susu kolobela mo que merci beaucoup on se retrouve juste après ba image ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli. Oui, cher internet, car na masolongo nde toke nango. Siko toza na croisement Comex du Marin. Donc ça avenue wa munene boso moneta avenue du Comex et puis o eza muke oyo eza direction du Marin. Nde boso mona kaka na sima ya Cameroun. Ba mituko ezo ke na sima Cameroun et ki ba eza mituko ezo ke ti ba mama ye mokuna. Zoologie, mama ye mo et puis na sima mukongo nanga. Eza mituka o ezo kende plateau ezokende bon marché et puis ngambu on a à gauche eza Zando bisika na bimeli et puis na droite nanga du Marin oyo eza mituko eketi na di 30 juin na boulevard du 30 juin. Merci beaucoup en tout cas édition na biso et comme nango na suka pour na lelo je pense que to suka awa puisque grand marché eza et donc tout net bien stade des martyrs donc eza pena grand marmite donc nous avons ma famille. Ils ont 5 ville à Kinshasa Mobimba. Batumso bazo ta province, bazo oteka ka awa pour obtenir de quoi à survivre. Tokoko 600 na mukolo moko te. Nde bala bakande to bieza grand zoko. Donc toko liango na mukolo moko te. Photo liango ndambu to liango partie par partie. Merci beaucoup, un grand merci. Nabino nous sommes qui libaku malamu. Ya kolanda édition na biso ya mokola lelo na pesi mbote mingi et pas ya ba boss nanga le trio na mosika o ba pesi nga sous faveur ya ko kita na grand marché pour na kolobela pour na kotalisa en tout cas un grand merci na ba boss nanga nyonso o na lingaka mingi édition na biso et comme na musi na songo na suka na pesi mbote na toute mon équipe technique na lela bango il y a des gars donc bana membre ba amis de souffrance ya bino ya wana na musika bambote belé et pas ya mon papa chéri papa Jissé ko edituka makwiza donc babi papa moko bien moto moko bien en tout cas tokutani bongo ne dise zali ko ya parce que o eza grande zoko do photo lion pena muke na séparation les jeunes pas trop à zoomer à bendi caméra mais la que to comme la biso na suka bye bye.
kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te